Il y a Zotinande, secrétaire permanent, il y a Bangokuna. Et pas tout sénateur, il y a président, il y a bourgmestre, il y a député, il y a un chef de l'État. Je prends l'avion et je rentre. Je rentre parce que moi, c'est à Kitoko. Azaratina Mibalite. Et puis, Mibali Bakolanaka Kitoko naï. Bakolanani moite. Même les bois. Même matière de plus que combat. Mais le président Tielo Azara Kuna pour les travaux et faisabilité à Inga 3 Azara. Non, Inga 3 ben ba japonais, ben ba chinois. Moto c'est une humiliation, ben na Azara permet na bino. Hein, et ça c'était déjà humiliation parce que un président français à quel États-Unis jamais du tout sénateur la Yambaye. Il faut à mon Trump. Bandio ya Corée du Nord oyo nani oyo to shankra shukwana oyo bazo bomber la caille pour les missiles na ba les matières premières outil na Congo démocratique iranium mazo sala ba bombe atomique outil yawa ça c'est humiliation. Qui est Trump? Alors président ya États-Unis mais tu sais que des années baza ba confrère baza ba nini homologue non confrère non les amis pourquoi ko yamba été amoni nini ana ba kokara nzoto Ebola azo kimi Ebola nzozo so qui me bon, c'est que Batia président pour le Congo yani. Omoninga na révolutionnaire. Nazali pire révolutionnaire no ko monanga. Na linga élimination de. OK? Na toyebi même élection ngé les gars qui camoté. Tu sais que ni à la place, ceux qui tombent était. Hein? Ceux qui t'ont cadré était, ils allaient sur la République, ils allaient les premiers citoyens. Hein? Ceux qui nani Trump a mis tu sais quel était. Akoyamba premier ministre ndengeni. Akoyamba président Sénat ndengeni. Akoyamba président ya parlement ndengeni. C'est l'humiliation. To boy yango to bengi mboka na mopotu to boy ba dirigeant ya Frondondo geste dit membo, sont des gens qui ne pèsent pas. Les dirigeants ni. Ya Frondondo geste dit membo, bazo peser té. Ako sana Rwanda. Moi mboka Rwanda Kagame Rwanda ko saka nango pourquoi ko humilier président na biso? Ah, na télémédi d'esprit wana. Et je dis au président Azonga 70 natiki shadari na maboko na yo nzambe motema na ekita natiki lisusu fayulu vimba esiko ozokende na ebike lamuke ko panzana esi yo panzani tokosala boni ozonga osala musala na yo Félix Tshisekedi na maboko na yo. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Aerotech TV, composé www.aerotech TV, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien aujourd'hui, je suis avec le prophète John Gefa. Avec lui, on va essayer un peu de claircir, de faire une analyse politique pour essayer un peu d'expliquer quelques points politiques déjà. Avant de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand remerciement à celui qui est derrière la caméra, Andy Lumi Samotomoko bien pourquoi pas à Gianni et un grand merci à toi, un grand merci à mon boss, celui que j'appelle Jean-Paul Kabea. Je suis bel et bien avec le prophète John Gefa qui je salue. Bonjour. Bonjour maman, Kola Pambolayo. Nazo kama François Kabala Mindele wana. Je suis bino batobomi mboko na ba français na bina pelengendu. Français wana boté le côté. Quand je vais au Congo, nous avons plusieurs professeurs à l'université. Plusieurs professeurs. Langue officielle na ebité maman. Mais mundela so okena Chine kuno ka okena allemand kuno ka monoka allemand. Mais biso il faut favoriser langue la biso lingala parce que lingala le bamaka na Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, le bamaka na Cameroun, presque même na poto. Bana serre na ngai, ba botami na Suisse, ba mona ta Kinshasa te ba ebi lingala. Ah ben oui, bah il lingala. Mais français est langue officielle. Voilà, tu es langue officielle la biso to bosse français parce que ben minde pas ko rappelle lingala pas na biso parce que ezali bo chinois ya langue officielle la bango de. Langue officielle la bango. Ah oui, c'est bel et bien le prophète John Gefa. On va essayer un peu lui-même le bien lingala to mais un peu Robert Masolo na actualité politique. Deuxième peu déjà n'a fait en semaine prophète monaki na image notre président, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi dit Namboka à Washington, aux États-Unis, mais tout le monde qui na place ce confrère naie
le président Donald Trump a recevoir tout le monde qui battu misusu pour na yo mona qui est-ce que ça parce que Congolais et ça là qui va bien te mona quand le moi sabotage moi manque de respect pour nos oies qui ont ndengeni bon maman na lingi na banda na Nzambe parce que oya pesa ka pe malamu mweza Nzambe oya sangisi biso ezali Nzambe so to bani na Nzambe te là nous sommes pas les chrétiens je crois aux alliés chrétiens nga aux alliés chrétiens hein alors to bani na Nzambe Nzambe natiki Congo na maboko na yo yango salaka Congo kana bosambolu na bosambolu Nzambe na bakonzi bosambolu basoda bosambolu peuple bosambolu to sala boni mawaneza kati na Congo yawe pesa ba Congolais nyonso motema ya bolingo to défendre intérêt ya territoire national to sangana donc la Bible lobi na biso Somme 133 verset 1 à dire soki bana bato basangani ezali sengo pa Nzambe donc mafuta ezokwela mutu na lona ezokita na mandefu pe na kata bilamba tango nini Congo ko na situation humiliation tata na lola Nzambe na bibele to mona ke banaki na Kabila et comme na Tshisekedi et comme na ba Congolais nyonso yawe ba telle injustice tolingi yango na mboka na biso te il faut avoir un président fort parlement fort ba sion son makasi peuple makasi monde banga biso parce que tu as ba richesse nyonso o pesa na Congo na tiki shadari na maboko na yo Nzambe motema na ekita na tiki lisusu fayulu vimba esiko zo kende na ibike la muke ko panzana esiko panzani tokosala boni ozonga osala musala na yo Félix Tshisekedi na maboko na yo pe ba politicien nyonso mokia nyonso Dominique Ngala Fraki Dongo osungo za kati na bango na peuple congolais to boy milimo nyonso ya ngoto bobo milimo nyonso ya polo sopi solo oye ko bloquer mboko au nom de Jésus eke na Rwanda na Bukavu Rwanda Goma na Kenya etika bana congolais tika ete makila suma so pakete kuruse esunga eyokela biso mawa na kombo na suma sia amen mama na sepeli nengo lobi tango na yoki moi même j'ai écouté la France Inter na lande ya mepesanga isoni pe passe quelle humiliation ba congolais papa na yo même aza handicapé kolinga mota finga papa na odi maman na ota li se tobuki défendre la cause ya maman na yo maman so abotama ki boité azuna mokolo tango ni tokotika basabotaka biso tokosuka wapi oyebi président de la république hein eza lokola ngai na pasteur na ministre na bureau na nga maintenant ki pasteur moso aye kuna to ministre moso aye na tindi diacre to évangéliste yamba amoni ngai te et salima ki respect boba Kabila mabe Kabila pe akei na kasa Kabila kuta na trompe te akuta na trompe mbala moko te no akuta na Obama akuta na trompe te même Tshisekedi aye bolobi a jupi na élection akoti ya azotinda nde secrétaire permanent ya bango kuna et pas otinda nde sénateur ayamba président kola nini bourgmestre lokola nini député azo yamba un chef de l'état pour na ngai je prends l'avion et je rentre parce que beaucoup omoni moi c'est à kitoko azaratina mibali te ebitina yango mibali bakolandaka kitoko na ye bakolanda nini mwete ok parce que bakolandaka ndenge ozali mais moi si oya mabe abondeka mibali pa biso so na bonde bango te bakoye pa na ngai te mais Congo ezali moi si ya kitoko on a l'uranium on a cobalt on a cuivre on a l'or on a même de l'eau même les bois même matière plus que cobalt et bimi na Kivu. Mais le président Tielo Azara kuna pona ba travaux ya faisabilité ya Inga 3 Azara. Non Inga 3 benga ba japonais benga ba chinois moto sans humiliation bonga na Azara pe mena bino. Azara na Washington. Hein ezana ça c'était déjà humiliation parce que un président français à quel États-Unis jamais du tout sénateur yambaye il faut à mon Trump
bandio ya Corée du Nord oyo nani oyo to Shank wana oyo bazo bondela kaye pour la missile na ye bana matière première outil na Congo démocratique uranium azo sala ba bombe atomique outil awa. Mais les États-Unis a disposé 60 milliards pour nos travaux en Afrique. Est-ce que Sengen l'a vu se représenter projet mon quand tu es en président? Maman, toi tu as 60 milliards là bango te parce que dona. Hein? Nakata ba état, ils ont ba intérêt. État ils ont ba mité. Na lobby d'Afrique na ba état, ils ont intérêt. Biso na ba Sénégal a ko defa parce que ba za nguba kaka ya pam. Hein? Côte d'Ivoire ba ko defa parce que ba na cacao, na cacao, na café. Mais biso to na nyonso na basi akitoko na kati ozo benga mwete ozo ka ba même na kati siko to luka nini ba ngode ba moi je félicite le président tu sais qu'est le père abalo ça marché na ya awa na Congo mbongo kotika awa parce qu'on a tout les cinq pays ne qui Congo na richesse pays nini aucun monde Équateur pétrole za ko le Libye na mbandaka pour notre président a annulé le contrat ça c'est une humiliation. Qui est Trump? Alors président il y a États-Unis mais tu sais que les années baza ba confrère baza ba nini homologue non confrère non les amis pourquoi ko yamba été amoni nini ana ba kokana nzoto Ebola azo kimi Ebola nzozo ai so kimi Ebola siko ba tia président pour ko ngani omoni nga na révolutionnaire nazali pire révolutionnaire no ko mona nga na linga élimination de OK to yebi même élection ngé les gars qui kamoté tu sais que ni à la place sur de tomboli était hein. Ceux qui t'ont cadré étaient, ils sont dans la République, ils sont les premiers citoyens. Hein? Ceux qui ont Trump à Emile Tshisekedi, à quoi il y a un premier ministre ndengeni? Hein? À quoi il y a un ndengeni? À quoi il y a un président sénat ndengeni? À quoi il y a un président, il y a parlement ndengeni? C'est l'humiliation. To boy yango, to bengi mboka na mo potu, to boy makabi. Balobi peut-être moi mutu bando salé moi pas si. Peut-être na régime où tu es obima, peut abander ko tinda batunaye daki deux fois. Abander na invitation na place président qui na abander pour tinda batunaye ba. Balobi maman. Ba pays ya mike ko ba Rwanda so ka komi azo mona. Même ministre des affaires étrangères azo mona Trump. Azo mona ba grand président le ko la ba chancelier allemand. Ba président ba mboko ya mike. Ça sous sur la Côte d'Ivoire, homologue naé. Hein? Mais pourquoi qu'on met pas sur un grand pays, un continent, tous les milliers boy. Tous les milliers pour l'année. Mais ça c'est nini? Hein? Président Azonga, Kabila Awa. Avec ça Akozwa maman. Yo kana biso mboko. Maya Pamba. Hein? Et go les au Congo. Après fleuve ni deuxième pays na Maya au Congo démocratique. Tchad na Maïté. Bamboka désert ba Mali ba na Maïté. Yango banga sa même nzela Maï et que nos akata na bango. Ils ont des richesses. Hein? Tout la forêt équatoriale deuxième après Amazon, c'est Congo démocratique poumon du monde. Hein? Les lots sont ils passent taxe ils ont paiement monde momba. Toi combien de milliards? Hein? Toi combien de milliards? Abilo katanga mi balé pam. Na tangi en Maï Penatangélio, kaka nzete. Mais où y est-il qu'Alignon Sowan? Congo, ils ont des richesses et belé, mais il faudra qu'on travaille dans un partenariat. On a des dirigeants à Frondondo Geste dit Membo, ce sont des dirigeants qui ne pèsent pas. Les dirigeants, il y a Frondondo Geste dit Membo. Ils ont pesé. On va s'en Rwanda. Moi, Rwanda, Kagame, Rwanda, pourquoi vous humiliez le président Abisso? Ah, na télémérie d'esprit wana. Et je dis au président Azonga 60 milliards au salaire biso côté to zo bakaba muke to za biloko ebele to za bambongo ebele to la richesse ebele ba bande de voleurs ba longwa bango nyoso asala gouvernement normal to zo mbongo peut to za euro peut to za makasi mais la humiliation moi je ne peux pas accepter. Ah oui, pasteur Ngefa, tu as plus ma solo ya tout le monde qui installation sénatoriale ba reporter en haut. Et ça pour ni problème administratif, tout problème financier, tout ça pour problème parce qu'il fallait déjà ba installer on mettre tout le monde ici ba reporter en haut lisusu. Pour na qui problème na bango kuna financier, tout problème financier ça ma corruption. Parce que parti au pouvoir y est moko azali même les sénateurs moko. Bada corrompu to ndengeni. Mais ba sénateur bango nyoso ba député provincial parce que corrompu ba tie bato ba ko tia bango ta cause na mbongo président suspendre qui yango sima azongi si yango
ntango andimi yango ekofonctionne kaka ya problème ya bamanque de moyens te bakozongisa yango mpa banini président aussi il est faible parce que bayebi bakor basignaki na kati ya FCC na cash soko moni lelo FCC na 350 députés cash na combien 50 députés minorité soko comme FCC na Sénat 600 bana 85 95 sénateur FCC na combien cash na combien ata député mon côté ata sénateur mon côté parce que ba diriger mboka ndenge. Parlons un peu de la corruption. Tout le monde a qui procureur après près de cours de cassation a fait une enquête naie pour na kokanga ba corrupteur na ba corrompu. Est-ce que na masolo ndenge installation sénatoriale les a reporté? Est-ce que il y a une façon ya faire l'enquête naie pour na kanga bango lisuto a reporter rapport de gouvernement? Na Congo to bona moto mo ba kanga na ba biloko na corruption tie. Na fond la enquête na. Même na fond ba enquête ba ministre nyonso ba sont les corrompus. Bah Kimbuta bah corrompu, ils ont eu l'argent, bah millions de millions. Il y a Congolais. C'est là que les Congolais ont souffert à cause de bah Kimbuta, na bah oignon, soit na bah Mende, tout cela, à toi le ministre intérieur, tout bah moi fachakani. Obé Minyako. Oui bah mbongo boni bazana yango. Bah millions quoi le monde la caisse de l'État. Mais le procureur général et la Cour de cassation. Ah bah non ko kanga bango. Mbongo zonga. Kabila le père a fait ça. Tant que comme les bateaux de Kanga Bemba, père, tout, c'est pas ma cala, bon, ils ont dit. Hein? Avec Kanga Bango, tu as passé la régime na Bango. Bami Yebi. Hein? Bami Yebi. Au régime Asika, ce qu'on est à Zolinga, régime Asika, l'Obaki, à font l'enquête, naïe, au Kanga corrupteur, n'a pas corrompu. Yokana Bisayo. Ministre Namona, ministre Ngonda. Hein? Kabila le père a tenu la prison Makala. À cause de la corruption. Tant que l'on a le pouvoir de Kabila, 19 ministres nani, on a tenu à cause de la corruption. C'est à cause de la vol et détournement à l'État. Personne. Quand on y a des basus, combien? Mobilier à l'État, combien? On qui va tenir Makal. Parce que le FCC, les bango banzan, jamais. Alors, même le coup de cassation est côté. Et ça, les banquettes. Ministre à Kabila, Oyo. Donc PDG Kabila il y a prison pour nous. Personne ça parce que déjà dans niveau il y a Congo central a bien qui déjà quelques députés les gars qui pour remettre un peu pour interpeller bancaire pour na makamba. Ba kanga mutu moko te. Ba kanga pena sénateur moko te na ba des provinciaux moko te. Pour babitan o metan makamba bandaki. Hein? Tant le président suspendaki o ba ka flezani. Na landi atundu. La Twitter. Na landi Atundu, nalandi Kokonyangi, nalandi motonsusu wana bangoni balobi, bako kanga mutu moko te, parce que c'est biso ndeto nommé Tshisekedi. C'est biso. Mais yo to na internet te? Hein? Ba confirmer yango. C'est biso ndeto nommé qui est donc to voter ko voter te ba nommé. Yango akanga mutu moko te. Tango pima kamango keite na monike asispanda ki yango sima bozonga nga bio so mo na soso abi minzungu ba mama za kati to boy état de droit hein o bazo ça la président ezali malamu te ezali outrage contre le chef de l'état procureur général cassation azade pour kazo kanga ba mende wana te mende a parlé lieu ba reportant o lisusu ba reportant o ça na ta 50 fois ba kota na bango et là au moins o ça les mesati. Hein? Mais bah rassurer puis ceux qui va quand ba corrupteur ba corrompu. Bah ça kangi combien? Bah ça kangi combien? Bah député ba doit 50 000, 50 000, 80 000 et motion la banque. Bah ça kangi combien? Yo c'est pas qu'on attend mon. Et puis au moins yo kana bisa yo. Ngai na kena yo hôtel. Hein? Mobali no aye sikoyo alobi to ngai moi si ngai sikoyo alobi na kangi yo na journaliste na kat hôtel. Bukangi biso et là option l'état tout na nini et prévu wapi siko so la kangi no telo ko liboso na botoli mochuare pa ou bien la botoli mbasi oyebi mbasi tout na mbasi yani tout na mbasi nini sous-vêtement abi ngo mbasi la lingala ngo mbasi ne sous-vêtement na kangi pa OK bombango t'as les prévu oh nini oh ya prophète. Oh, tout ça dembe mbasi à moi c'est yango. Maman mbasi na ode mbasi na ngai épreuve. Il n'y a pas les preuves. Tu as la corruption na ba benga mona bandako. Ah on peut se bon na ndako. Mutu azate isko yo épreuve ni ozana yango.
Est-ce que problème il y a qu'au reporter installation sénatoriale et ça à niveau il y a bureau Kengote bureau sortant. Non, président Mona qui est flou. Parce que parti au pouvoir, Bango bazara majorité dans le Parlement, bazara majorité dans le Sénat, mais parti au pouvoir, Azata na sénateur de mon côté. C'est grave. C'est grave. Quelle corruption? Hein? J'ai coco à lobby ango. Ataya zodi mbongote, mais il dépêche à côté de la corruption. Mais si il dépêche à côté de la corruption, bino mo ba ki modèle. Binonde. Au combien boy na 3 mois, mais na une année pour années. On les quand même battu Kabila sans fois. C'est la tour tout le monde va candidat bango j'ai coco oya makala oyo Laurent Batumona il y a tour base en fils que attend ba voix il y a député promotion na bango pour ne pas tout subir les sous babiloko tout le monde qui na ba combattant il y a UDPS. Baza combien de candidats? Na plateau ça ramène tout dans la réponse ka yo. Mais yanga itolobi j'ai coco tangi Matumuna Matumuna wana ba grand voleur. Hein? Tolongo isusu ya boyi bato na Yumbi. Obi comment on est gouverneur Yumbi. Hein? Waza Jatiningo Bila. Oh, il y a bomi bateau, il a pris l'argent de l'État, il a commis candidat pour voter à Kinshasa. Hein? Mouta qui a 1000 chances. Qui peut faire quelque chose pour Nangazaki Jekoko? Maintenant, il peut y avoir. Oui, Jekoko, à ton gars qui Kingabwa, Kingabwa, les autres Kingabwa, c'est Jekoko. Mais à côté de la corruption, alors Moutou, il y a corruption. Oui, mais Lula est le meilleur président, il y a Brésil. Mais tant que Lula a besoin de corruption, basanti ba prisonnier ozomona ne président ko disika j'ai koko azaki modèle j'ai koko tongi ba pont j'ai koko bongo sikingabwa j'ai koko ati banzela a bongo sikingabwa ati akoko sala quelque chose dans ville à Kinshasa mais tant que tu check motema na j'ai koko il y a côté pe na auto benga mokboleya mboka ya mokboleya mokboleya mboka yo fele boye moi c'est à mokboleya moi c'est ba pesa ka enfranté hein ba kembeseka ko fele bo avec mo boleya mboka ya mo boleya alors nga ataka prophète na retiré confiance nga Jekoko mais n'a pas 1000 confiance par rapport à Kimbuta Jekoko peut faire quelque chose par rapport à Kimbuta au plus sous chance n'a pas sous chance parce que il peut attendre na kata corruption ndenge moko to luka netre à côté sikoyo soki aux motema mawa akoyi baba kinwa tango na okaki na question pour les champions. Quelle est la capitale la plus sale du monde? Congo-Kinshasa. Je plairais, sale du monde. Hein? Question pour les champions, non? Quand j'ai entendu Mundela, moi, Zolo, Penoka, Sanga, Kiri, Kominu, et Tamikou, quelle est la capitale la plus sale du monde? Congo-Kinshasa. Ah, mais je plairais. Et Pasteur Ngefa, aujourd'hui, Pasteur Ngefa, Rolobanayo, Kimbuta. Ah, on a la copie de Kimbuta. On va toucher Kimbuta. Yo, on a la copie de Kimbuta. Kimbuta, il y a pas ça, mais tu as le droit de binoter. Moi, ça dit Kimbuta, Sali. Boni boye. Atongi, ni école ni Kimbuta, Atongi. Boni boye, maman. Tu as dit que c'est ça? Ah, boni moté, on va voir Rwanda, c'est beaucoup. Oh, Kimbuta Salini, Kimbuta Tanzela, mon côté. Ok, il y a un aéroport, gros pastoral. Ok, il y a $50. Awa $10. On a vu combien de recettes de Kimbuta Zanango? Au long de l'école, il y a Tanga, droit Kimbuta. Ok, un hôpital, droit Kimbuta. Dans le cimetière, droit Kimbuta. C'est un millionnaire. Avec comme ça, Mboka Oyo, d'un gars qui a 10 années de pouvoir, alors comme ça, même collègue à Washington. Mais vous avez ça, madame, cimetière, on a $3 000, $4 000. Ils sont pas contents. Terre et le ciel. Terre et le ciel. Mais quand il y a un bon, il y a l'État, il y a école en Gonine. École en Tonga. Dans l'école en État, qui bout à Tonga. Hein? Mais quand école, 24 sayo, école à Kimbuté Zarawana, pour l'éducation et à Bana. Comment vous défendre le bâtiment pour la Nine? On dit Mboko,
Car on a richesse sur la ville à Kinshasa. Moi, je félicite le meilleur gouverneur de tout le temps, c'est Moïse Katumbi. Sauf qu'il y a Katanga, on m'a dit Bilembo, il y a Tikala. Oh, il y a Tika. Et puis, ce Bakala qui était Moïse Moutaya président. Mais Bato, on n'a pas voté Moïse Katumbi. Samon pour Atiki Bilembo. On l'a dit là, mais ce qu'on zongi à Kinshasa. Sauf que si on a Makala, si on a Bandela Moussouba au Sana. C'est là pour Katissa. Moto na Kisasa po bande ko botala moto na Kisasa tolo batenze la tubu na makala tubu moto na oyo pe on ba kimbuta sali mama ba kanza pete yo zo ba kanza mbia solo tika no kana nzambe ko la yoko tika pardon tika ko ba bilo ba to ya mabe asali nini yebisa durant parcours elle a kimbuta sali ezaka mokila kila. Chaque samedi, il y a Vimba, Vimba, Ota Kimbuta, Vimba, à part Vimba, à Saini. Sauf qu'est-ce qu'on a rompu victoire. Déjà, Bangola, n'a pas continué. Ah, mais t'étais, la victoire de quelqu'un de Chico dans le monde, c'est lui qui régnait. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Ngiri, ne parlons même pas. Ngala, n'a pas moi, mon gars. C'est moi, maman, il m'a dit que tu as bisou, na du cara, Mbila. Natie moi pêche natie on okuta nzomba kangami nzomba ko ne bowayo c'est mboko quoi qui sait qu'on a bilo kande ngona hein so que na matade ko mona salité te allez matade kende na bushimai kende même na kwate hein kende même na Kisangani kende même na Lubumbashi okuta salité za na Kinshasa te à cause d'un individu mutu moko hein saka yeka ba na kine oh là il commence à qui mène la peste adui la mbappe obiso ba donner ba bololé na ye bantaba ba imboko bo susube biso la belle ba kimbuta te les pères les lots nous parmi le 9 candidats au ba poster na poste il y a gouverneur pour na yo profil vraiment ya gouverneur et quoi à ni attends moi na moina na été ba on y a pas poster na moina za mon côté ngai kanina na ngai makaza ici koko j'ai dit hein na solo bana bato hein na ba corruption na bango te mutu ba ko voter moi côté il faut mutu moko out un étranger il y a bana mboka atala ba ville ya baninga ceux qui peut faire quelque chose. La route d'étranger, à message na vie à étranger, à est-ce que bah souci vraiment la population congolaise? Souci est très bien parce que à Golinga c'est un modèle. Hein? Atre ko image. Lelo kimbuta ke. Yebisa to kanza kimbuta na kisana. Et lo koni to kanza kimbuta na Kenya. Et lo koni na pas exemple. Faut lutter. Nanga so mo libu papa la sara non. O mo libu mo. Eza munene te. Libu mo yo Kimbuta pesi ngai choléra. Nazali awa 19 plus ya typhoïde. Poni salité na solo etondi ngai. Abomi c'est pas to combien? À cause de mes gestions na ye. Mais mon kolo moko te même coup de cassation. Hein? Et bengi même pour interroger. Mbongo Zouaka. Soke na kati ya ville. Hein? Marché central non se zina salité. Place ezate. Baboka c'est étambola lisouté. Mais rôle na ezani. Ba recette na ezani. Donc on a 9 candidats à mutu monta convaincre. So otanga ba na ko bisa yo. Na pona ngai ezali kaka jekoko. Ngwa jekoko ko na copie wana. Nzambe asalaka. Ma gloire azalaki awa. Oh! Ma gloire ali petit Kimbuta. Ezako longo Saint Pierre Bilamba, au lot Saint Paul, au Sainin. Ngando akimi mpula, akimi nebale, a Sainin. Ma gloire petit Kimbuta, yazaki muta dejerka. Hein? Malgouar wana longa ko ministre de l'agriculture. Mokonzi agoteka bima ya l'état bazamba kuna na magloire asala kini. Mais magloire so comme a comme a pris mon verre Kimbuta. On a batouté. Tu vas te sika batie bangote. Que ba magloire ba kombo ona ko mboka ngweza ya bango. Toi za royaume. Hein? Batumuna. Mota Kimbuta te. Out na gouvernement. Mais comment tu sais pas petit n'était moi quoi n'est pas géré comme mboka. C'est Kabila fait. Hein? Et ko simba te lokuta monene. Tikanga na emba. Tikanga na emba likamoninga na yo. Na problème na yo. Oh, on a j'ai coco mais j'ai comme une cope, à côté de la cope vrai candidat j'ai coco qui peut faire quelque chose. Non, nous sommes pas la belé. Attends comme de Dieu.
nayebi je kokote na sona je kokote na sona je kokote mais je ko kote na to benga molimo ya pelengendu molimo ya pelengendu ebotaka isolo molimo isolo ebotaka mokboleya et comme esprit